Karine Mukonzi à contredire bamaloba nyonso mabe ba campagne mabe basala ki contre ye alakisi mokili mobimba ke aza bongo pena na zemi ya solo. Ndeko Karine a cause na zemi, c'est vrai. Mais asali ba sortie médiatique et belé. Na kati ba sortie médiatique et comme ko fongola batu misu babanda ko luka ba place o erreur eza na lukuteza. Est-ce que aza obligé à yo lakisa zemi na réseaux sociaux? Pour batu balobi na o barceler ko za nzemi te. En toi, soro ebi ke na zemi, est-ce que faut no ya prouver batu? Awa eza insulté. Awa na oloba penza parce que Karine nga za wana même maman na okopé ses conseils. Et puis pour votre information, Kapache aleki Karine nana babonné na Facebook, nana YouTube. Vous les Chinois, il faut faire très attention ba fanatique ya bandoki. Parce que bino boza parmi bateau botindi Karine tia exposé zeminae. Wate azana tatouage a na bafela a nyoso moko. Karine na tatouage loka linda, oui. Soit Karine a yoka maman nete, soit maman continue na elengi actualité. Karine a finga papa nanga, mengano na finga maman nete. Et puis na osala angote. Non, t'as dit. Koloba kutu kozongi sate parce que tao na ngana sala na finga maman nezalaki, mais na sala angote. Moni ba feti nyonso Karine azoluka sala prouver batu. Na oyebi se bozwa mbongo, so eza ba chinois te. Bozwa mbongo wana yo na mobile na yo, aussi sa procédure à libala pour bo protéger bébé. Karine, comme ici, c'est mi actualité. Eh! Kubanga! Qu'est-ce que Karine a coquille qu'on pouvait les sous-souligner na internet? A sali ba actualité nyonso, ya mitaka la sala, tout a sala. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. olandelaka papa oyo nini? Omoni makamna landelaka papa wana mukolo. Yo jeune garçon kaka moko olembi. Papa, limbisanga pona dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mukongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle. Aqua pour la hémorroïde. Acacia pour la prostate. Awika renforcer spermatozoïde. Iba pour la colisanzoto ya papa. Arariro pour la infection. Ahmed azo soigné. Dr Ahmed
azo soigner faiblesse sexuelle, IST, hémorroïdes, diabète, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Voilà, merci mesdames, et demoiselles et messieurs, les abonnés de Top Média Télévision, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Télémonde 43. Bienvenue dans votre émission Le Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite, Yamukolo Alelo. Nous sommes le lundi. Rendez-vous Yamikolo Nyonso Oyo et Ratakate entre moi et ma consoeur Sarah Tola. Les actualités nous obligent à koya pour na koluka kosa la bino musala na ndenge bolingaka na ndenge bosengaka na ndenge obino bozalaka na yango. Besoin, voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes encore une fois devant vos postes. Télévision na bino une façon ya komemela bino makambo bino bolingaka mingi. Aujourd'hui nous allons parler de makambo ebele, parce que mon sous-eza surprise Sarah déjà depuis ndako je pense aza préparé pour na photo lukameto sur la mokolo alelo, mais la baronne Karine Mukonzi ne sera pas épargnée, surtout parce que yango pelande mutu eza au cœur. Il y a actualité sur internet, Batuebele, Bafingaki Karine Mukonzi, Batuebele, Basekaki, Batuebele, Bacholaki, mais gloire à Dieu. Aujourd'hui, elle a prouvé, j'allais dire, aux yeux du monde, aux yeux de tout le monde, que Aza Bongo na Zemio bientôt à Kobota. Moi, na Oyo, Batunion, Sobazo Kozele, puis na évité pourquoi tout le monde, il faut qu'abaze la moi na Oyo, Maboko ya Kofungama. Pourquoi Bazo Linga Kozela, moi na Oyo, na Maboko ya Kofungama? Basarato la Bazali parmi Bato Yo, Babenga Kabango pe na téléphone, Babaluka Bango pe na téléphone, Bapesa Kabango ba information. Voilà, l'équipe technique, ceux qui tolo ba langage moko na bino, Bofongola, une façon, ya Koluka moya, ya Kopesa Sarato la Maloba, Toluka moya, to banda émission na biso avec Sarato la. Voilà, merci beaucoup na équipe technique. Merci pour la transition à mon kiebo où tu copies sa biso depuis Régie Kuna na sepela na mosala bosalaka. Un grand merci aujourd'hui à Papa Diego. Merci pour l'assistance et la réalisation de cette émission. Vous allez aimer cette émission parce que Yemogo Papa Diego a vraiment derrière la caméra. Azosa musala, est-ce que bami bali ya bote bakoza la deux na mokili na moni soki bami bali yazali ya liboso nga naza deuxième parce que moi je ouais nga na loba bongo sara na na peso maloba te ngai nde na loba nano cha commentaire nanga nga loba kama femme tout ce que moi sinanga akobano sala na vie na ye, c'est-à-dire soki nga naza je dois participer ya au moins sinanga azosala. Donc ce qui est moi sinanga asala kwanga ermonga fona kina olukile makasa toye ukati kati tukanyango ce qui peut donc akata suki ermonga fona yokola suki ou bien soit nga fon na katela ye ba mesh ça mbote. T'as dit wana introduction. Wana introduction ya émission lelo ngwana. Ça mbote. Na pesi da mbote. Mbote t'as dit. Bonne santé. Santé za bien ngulwa nzambe. Mosala pe zo de kamala mo je pense. Ouais, nous sommes bien par la grâce de Dieu. Dieu quand de mettre à temps et puis les circonstances. Voilà, Sarah, l'actualité nous oblige à faire Karine Mukonzi. Aujourd'hui, moi je suis très d'accord, dernièrement, passage Nayo et Pananga. Na tuna ki question wana au sala qui analyse moko très responsable et puis au mikotsa ki na yo te na kati lobby to tikaka lobby raison et kolanda biso bisika o tokozala soki eza ya solo ou bien so eza ya lokuta. Enfin Karine Mukonzi a contredire ba maloba nyonso mabe ba campagne mabe ba sala qui contre ye alakisi mokili mobimba ke
aza bongo pena na zemi ya solo. Commentaire non et kozala nini analyse nini yo koki kosala par rapport ya ndeko na biso Karine Mokonzi. En tout cas, t'as dit wana punda opesa nga moi temps. Na pesi yo maman. Omoni deux fois photo comme à niveau hein. Pour wana esenga sko bato bana cerveau kilo. Voilà. Ya makambo susu kosala ba analyse atolinga ande côté ato boyoka na raté. Mais neti likambo boyo moni kende kwazo kena libunga photo ramener na raison. Et non koya analyse ya mafinga yo kobota boy non ce n'est pas bien. Parce que biso nyons tout moi c'est une histoire en rêve moko. Abala abota. Voilà, ils arrivent à Bassignon. Soyez comme les moninga tout PC quand même chance. Mais soyez bandeko oh ba osala ba émission et ça pourquoi t'as dit ngala pas. Ndeko Karine à cause en azemi c'est vrai. Mais à sali ba sortie médiatique et belé. Na kati ba sortie médiatique et comme ko fongola batu misu babanda ko luka ba place o erreur eza na lukuteza. Likamuta mso ezaki ya solo mais batu bakoma mona ngo ya lokuta parce que ba sortie médiatique et bimi belé tadi tikana ebisa o moni kobota liboso basaisa ngo ba jeter. Mwende to lobaka neti nga Sara na yebi kena kombati batu balinga ngate na ko sans arder te na zeloko na nga ya motuya o eza bongo zemi na nga to mwana na nga na ya ko exposer bango na média non sala te ata pona buzz ata pona actualité je le ferai jamais. Même moto azana zemi nzamba pesi o zemi mukili mobimbe finga yo kisita oyebi ko prouver batu tango pendo oboti po ba permettra bango ba vidéo ba filmer yo na dengo zolela pasi oboti nyas obombeli biso ka ba preuve yo bombi yango kaka moni place baningisa internet yo sala ba vidéo na wazemi ba vidéo ya hôpital ya kilo ya ba malaise no tout obombela biso eza lokola télé réalité. Voilà. Mais tout le monde a okomaka anonyme derrière la caméra okopi ata ba femme senso ba batama na sima caméra oko ya PM sous le lobby likamoko to pesi conseil t'as dit c'est vrai les lots ont confirmé biso que Karine azana zemi ngape na loba yango mais batu bandima te ti le lo batu ba continuer un peu kondima te bi pourquoi mais ba kondima te ndenge nini non yango na linga na biso déjà tango yo lo baba moni basanuka na makambo Niki palataka muta dévoiler biso AliExpress Karine tango na lo ba Niki azana zemi Karine muta luka ba photo azemi ya AliExpress ache na media alati pe zemi yango ala exception de Niki okosa Karine nani wana Karine Mokonzi donc batu de ba sanuka ba ebike zemi mo so ye na réseaux sociaux et batu ba lobelango et cause à AliExpress et cause à la A et cause à la B et cause à la C. Donc c'est tout à fait normal batu wana nyonso wana au monitor na kati ya réseaux sociaux ye Karine na ebi réseaux sociaux akopekisa batu ba loba batu tout e ba cause à la pour ou contre. Et ça logique batu musu ba ondima zemeza batu musu pe ba ondima te. Mais enfin raison tango yaka et mon batu nyonso tout ekangaka bango monoko. Est-ce que aza obligé à yo l'accès zemi na réseaux sociaux pour batu balobi na o harceler ko za nzemi te en toi soro ebiki na zemi est-ce que faut no prouver batu ngala otole kana ba moment difficile o Saratola asala boye na papa na e Saratola asala ga boye Diego boye bana na e boye bajiwana achaka ngo masuba est-ce que na sina sali vidéo ya l'accès batu kete Diego mtasala ga bajite talande ngana salaka na chaka na ngaku masuba te. Pourquoi? Andimi te, je m'en fous. Tant que tu vas te, as esprit à YouTube, laisse-moi vous dire, bah chinois, Karine as esprit te. Ah ouais, c'est te. Ah ouais, non, l'eau penza. Parce que Karine n'est pas même maman n'a copié ses conseils. Je sais de quoi je parle. Quand la question est pourquoi la loba qui a même sa mère a copié sa Karine conseil. Oyo kepeti ngana za parmi batu oyo na pekisa ye acha zemi na réseaux sociaux na ese omoni acharnement o atati na suka posséder te bomba mwana na yo aza mwana no liboso ya vie ozuye na pasi
oyebi ke oza na babitumba bato ebele koexpose vie ya mwana wana te protege ye première video asalaka avandaka na mbetu boye oyo bato balobaka zemi ezotengama atindelaka nga yaya tia kaka motema esuki nga na esi Karine boma oso otie te nga mona otya to namoni ye moko atie nga mpe natie nene abenga nga makambo naoloba nene ya témoin sera poni otie video wana nga bie etala kuna na page na ye moko aposte Karine azoyoka te napekisaki makambo oyo aexpose zemi te atika basalaka actualité na mwana te toza parmi bato topekisaki eloko ekomi lelo pourquoi moto kokoma obsédé tina niveau ya kolivre esprit ya mwana na o na média pour na actualité est-ce que banda awa eza na oloba makambo eza réel en tant qu'une sœur oui. ndeko na ya banda Karine na banda actualité na vie efuti ye nini efuta lelo dans un poto lelo aza marié t'as dit est-ce que oyebi combien de personnes ba na poto ba souffrir quand on parle de kofuta mutu tout musala wa salaka emeritaka eza na moi salaire si ça sert à rien ezaka pona visibilité kombo batu bayeba yo Karine kita ça sert à rien kita omoni kombo et kelengi so eza accompagné na mosolo botala bandeko na biso ba ivoirien batu musu ba koma ono po za star Karine na star te toi na ba star te entre nous et y a mutu monta sali 500 000 abonnés azate. Et puis pour votre information Kapash aleki Karine nana abonné na Facebook nana YouTube wana olingo kota na polémique non eza polémique te tadi ya polémique te oyebi wapi na Karine déjà oyebi wapi eba Kapash arasuna pour ma Karine te Kapash a évita ba bongisa te meza na ba relation mususu ce qui omoni que ça sert à rien tout ce kabona net mikolo ndenga na boya relation na Karine eza teke so balobi ne likamo na ina fingi ete eza ke na boya na nga na comprendre que ngana ye ekosimbaka te ata to bongisi 5 fois donc eza ndenge mona ba capage pourquoi na tie capage nazo linga na expliquer batu ke notoriété yazo luka à cause wango pe dans le bon sens Kapash ana ba fante que oh la Chine moi soutenaka elle n'a pas ça Kapash à sa rémission clash pour les big T même analyse actualité à l'obélité mais à l'équipe biso tout na baboni à autos à la certifier na YouTube donc c'est-à-dire oko kitanan so lingo garder notoriété na gardant dans le bon sens et aux amala mingi mais boété zemi ya Karine lelo so ibatu nyos tu bazo acharné na ngo bazo tchango ba doute mais les réseaux sociaux to ba internet les églises té Karine avandela zo ta revandela ba couple pe ya batu belé avandela pe ba vie ya batu ngana loba ngo tout se paye ici bas so pe na moni batu ba ofinga nga elobela nga rien pour tout se paye ici bas ebsunga pe na ofuta na kifuta na lola te yo finga ko ni ba fingote poani poani pour le là tom to bongwani masumu oyo salaki yaya eko rattraper oko sana tenengo kimi pa nzambe eko leka te tu vas payer au futa et pas bato mokili au futa non même pas nzambe tu vas payer t'es déjà so kimi déjà de pana ye yaya ayambi ote azio déjà so ayamba yo être nyonso oyebi ayamba yo mais salaire du péché zara liwa liwa ezaka ya okufa te liwa ezaka tu vas payer ba prix ya ba makambo sala batu ba mabe tout le monde va payer Karine elle est consciente il y a batu o ya choka o ya salela bémission o azana bango na barando pe oyo internet mobimbelinga kete ndenga lobaka ayebi yango même pour un temps voilà pourquoi Karine akenda ekomi bomba te ni nezo retenir ye ami bomba parce que ceux qui za na komba ba star te to komi no ba star te tadi là c'est vrai to yebanika na mwanda ba communauté na biso o balanda biso nan penda ba yebi biso te to yebani na biso te mwanda biso to zo ata Olanda ba coach ba Lady Sonia ba Emmanuel Keita biso Olanda ba o me ba balanda biso te ba yebi biso te
Vous comprenez? Donc, nous, on commis bastard. Et puis, bateau, on se compare. Ah, Rihanna. Yaya, nous sommes des bons tout. Nga, bino bateau, bozo finga bateau, pour na Karine. Est-ce que c'est important? Il faut qu'on finga Karine. Te bateau, bo finga Karine, bo sa mabe. Soit yebite fo la tsaye. Eza zema liboso, eza bitumba, et a dit. Eza rapenda bitumba. Et puis, kobota ya mwasi nyonso. Eza rapenda zo bundana liwana bombo. Omoni bateau biso to choka na ba vie. Tadi muta koso te. Biso bateau to finga biso bosa na rapide. Après 2 ans on bosa na kena clash relo au moins na tubara musicien mo boy to mutu mo boy. Mais muto a concevra a bomba ma finga na. Muto do yamba ba ma finga na yo. A bosa na te. Ata après 2 ans yo bosa na ke ana finga na nga esusta limbisanga. Mais yana batu musu balaleli au poussant. Et ana ba famille mususu ka nengo finga ndeko na bango mwana bango balalela au poussant. Bako kiko tindela o ba infiltrer la vie. Au moins mutu so lingi mbongo mingi. Laisse-moi te dire. Et moi là au Karine en sala. En vouloir chercher gagner de l'argent. Pas ba fan. Gagner l'argent comment? Na ba fan. Yango na olinga na non comme ma place na Simba a. Na ba fan. Okay. Alingi ko lukala ndenge na ba propre fort na été alingi ko dépendre na batu o apesi bosangisa bozongisa. C'est bien. C'est aussi mauvais. Eza bien, eza pe mabe makasi parce que so bangi ba bomé. Basale mabe, ba kota kana nzela fan. Ngana fan na landake pendant des années, nzamba toucher ngana soutenir ye na sombela mwana to na salela mwana likambu boye. Baleli o mwana. Ba pepsi vi na o. Kolia ba mbongo bateau zo ebeta dame na bango te que tu ne maîtrises pas bien. Oyebi bango te. Mais au point na yo sentiment nous ezaki ba edanga na sa star na za boy. Lelo ba fan wana baza parmi bateau balukela ke ba ranking na ba problème. Bango bazara so place mo ba sala analyse sur Karine. Mais bino faut boy ba ke Karine pas sala ba analyse ba kombo ba so ba ba lobela makamni. Il faut pas supporter yango. Si vous êtes de vrais fans, restez dans vos coins ngana tinga so bino na kota na chaîne na muto afinga Karine te. Pour garder ma personnalité na yo. Ce que bino bo créer la ke barano na ba chaîne we soutenaka e. So yi basali analyse bango ba leki ba net nga bato bo finga nga bo sele nga ba analyse. Faut faire très attention. Maman to ki na ndenge ya kisero. Yango na oloba na te na MC bango ka vérité qu'il faut faire très attention. Moni muto azana maeli. Aibo loba. Basara ni rando te. Sa ta rando na maître. Mais Moutamaïle il faut faire très attention, il faut peser vos mots. Ngana maman ya bana. Na cause à jalouse à Karine. Ata mukolo monte. Parce que ngana bota. Oya zana ngana na. N'enviera déjà battu. Et moi la différence est que je dépends de personne. So na ngana sombelo na ngana osenga te ekirimo ba sankisela ngambongo pour acheter quelque chose. Il faut faire très attention. Il faut vraiment regarder ma bande. Parce que dans le bar, on a bino, sur moni mutu bozo à chaque fois que bozo na ba problème, likamo keye a créé la ko ba problème likamo ko ole tout ça ka to beba ni to bongi si to beba ni tant mieux distance. S'éloigner. Mutu na muta garder ba bande. Vous les Chinois, il faut faire très attention ba fanatique ya bandoki. Parce que bino boza parmi bateau botindi Karine tia exposé zeminae. Et puis laisse-moi te dire, ba chinois na kati na bango ezapé na bateau ba ya pona wa venger Karine baza. Na utolo bango a bateau to sala ma bête chokaka, batika biso bongoti. Voilà. Ba koti selon même ben filtré, ba koti selon même mobile lukuta. Pour piéger yo kaka. Asala o azong sela o mabe o yo sala famille wana. Alors bino tango boza ba fan bo soutenaka e azomona ngweza vie facile. Mais eza malamu te. Yango moni batu nyonso na réseaux sociaux t'a dit zemi wana soki koti doute ils a trop de sorties médiatiques. Mais na batsolo moi maloba. Mais pourquoi aujourd'hui oyo ndeko na biso Karine que j'aime bien aussi nga pena pe parmi bandeko pe toujours pe moi temps ebele ya osolane pour na ba mususu sortie médiatique na ya suka wa sali comment les années baby nini baby shower. Pourquoi ça va ekolobisa batu lokola eloko
moko boya grave non mais il faut le bisaba tout a dit baby comment ça la question maman te wana bela sina komaki yango na sa motema baby shower il faut le bisaba tout a dit mais et puis pe nga na bi ke esalema souvent na ba chambre yango na olinga na expliquer baby shower il faut le bisaba tout parce que baby shower déjà on a yebi na été peut changer ba forme tout le monde va nita morabu ba sala ba baby shower et bi ezara fête en fait fête o esalama ki ezala mwana botaminette nga na kanisa ke za surprise ba oyela biso bébé pona nga moi aussi je m'attendais na ebeka ba sali biso surprise ba kosa po babande ko annoncer ngo eko inda les 4 ceux qui boy selon moi Karine attend son bébé selon moi nga na baki je t'ai joyeux nga na mi lobeki nga bien enfin Karine aboti Arieta botami gloire à Dieu tant Nathalie boy abimi suka na zemi ngabi c'est quel genre d'aventure na comment baby shower ba décorer chambre mwana po akoya boka bébé Henrietta za mwana mwasi ba ko décorer chambre ya Henrietta ba ko filmer les biso chambre ba décorer moni ba berceau ba misa na balabala na terrain wana mais ba tchana chambre mwana parce que bazo c'est la bébé non peut-être chambre espace et ko contenir ba twana nyonso te ba tu ba kokota kuna te la vidéo OK que voilà la chambre de bébé Henrietta batie berceau batie ba poule wana batiaki encore so botiment na mwasi couleur rose et akito quoi rose blanc batie ba biloko ba décorer tam sous peinture à chambre côté rose côté blanc ba fleur donc ki bon mwasi kaka ba mi balinde arablé ciel mwasi arablé ciel te donc ba décorer kuna ba opesa biso ka ba insert les inserts OK maman ne moko na kati azo présenter biso mbeto bébé Henrietta soyez la bienvenue et tout vos valises na ye garde-robe à bébé c'est tout c'est ça le baby shower na ebité bino batu boye bara mingi bino batu bokubo mimona nde bokoma na poto bovana na poto bo amayele koleka batakini boluka ngo ata na ba internet boye de biso non mais peut-être ba osala ngo après kasi on a te baby shower ce que salama après il fallait pas faire la fête la cause ya fête wana c'est quoi parce que mbongo ezo ya facilité au ba chinois bazo bimisa c'est pas seulement l'argent c'est aussi une façon de répondre aux gens Roko c'est la Karine que alatizemi mais abimi benana robe ce n'est pas important Tadi non nous autres Karine ezo mona na zemi na ye Tadi ce n'est pas important non mais c'est une façon si batu ba doute oui pas na koti batu ba doute siko batu ba komo senga e tatouage ya mukongo monana est-ce que so moni mde batu ba sa be mission en vouloir tatouage wapi wate azana tatouage na ba fela nyoso mukongo Karine na tatouage loka linda oui non mais na robe wana tatouage donc monana te mukongo ne nyoso te monana robe ya polele na musima soutien côté zo monana mais c'est compliqué mais et bon tatouage na madusu ya miki na de mona na soutien c'est normal donc mona na présent noir mukongo nyoso ya polele place tatouage vanda la place mukongo ya ki polele siko batu tala kaka parce que aluki ko sala ba sortie médiatique pour convaincre maman tu ozo convaincre banani zemi na yo eza ya yo mobali na yo ta famille la famille de ton homme ba vrai na yo solana bango de na phone so yebisi bango ba na zemi ba d'accord na yo te on s'en fout est-ce que c'est important on sala ba sortie médiatique to soit ba sortie médiatique on est pour gagner quelque chose na bato ba soutenir raé ya bambongo nyos tu bazwa raté ba cadeau nyos tu bazwa raté ngane place nazo tozo yo kanate yo nanga yangwana c'est peut-être que notre consoeur a fait ça parce que Bafinga qui est trop. Elle peut pas. Bafinga qui est trop. Tadi. Elle a un cœur aussi. Tadi. Elle n'est pas obligée à l'embarrasser esprit. Wapi qui est esprit. Au CD, la pression. Il y a des youtubeurs, des chaînes qui ont pourquoi? Abandi ko CD les lotes. Vidéo na wana kuta liboso. Muta aloba nanga mabe nene ya sako tepa nga be yemo ka tindeli nga yemo petala kuna poster abandi ko lelo te siko place na otuna na oloba no makamba mame ye wapi oyebi Karine aza mutalo yenge question nanga wana ya mama na bombi yango pona bi nga na otuna olingi na otuna ngote moi je respecte le maman na bi tanga na otuna
te photo nanga pourquoi nalobaki likamba mama omoni tadi lelo bo condamné bate belé o ba lobela mamba Karim bo benga ba mité ya mabe boti ko benga ba mité ya mabe on a loba ngo mettre fois eloko eza privé ceux qui boye nango na réseaux sociaux te moi ba ye baba loba ezate donc yo moko protéger moi na te o bandi ko sala yango neti tala pe batu ba publier photo ya Karim yo ka koma eloko a tche likolo est-ce que tembeza kaka zemie komi tembe via mutu oyo akozala lobi soki présidente soki mwasi ya mwana oyo abotami nanu te bobandi kolukele bakomba na kati ya libumu po mama na na bakomba ale bozwi susu ye bobandi koexpose akoma tembe na batembe avec qui plo yolangi mama mofingi finga makasi na benga eme ayamba ngai te tilelo achana sendeni po na koyebisa ke non ma chère moni klo yatanga komi na zemi akimi réseaux sociaux akimi libela klo ya yo bima akomo tshaba photo azemi batu ba ofinga zemi klo ya sabotaki il faut pas oublier bandeko bozanga bate même innocent c'était comme ça même rebo boti kaka injustice au bosalaka parce que baklo ya pe bazaki na bazemi bana bango bazako mériter protection mais na batang wana pe Karine clashé zemi ya Gloria parce que ba eko ebima ki malgré Gloria za omonisa sa bazemi wana te de to su Jaël Show nga kufa Jaël aza en vie akufite aza parmi ibotu na ya sabino Sarah aza parmi batu ba consolanga na zemi na ba moment ya difficulté na bando yebise kotala mabe o Karine en saloté kotala mafinga te kotala bambwakela ya ba chinois te ba parce que azana zemi ba chinois ba sala seulement na bémission faut pas oublier ça bolinga bobosa na mambebele pourquoi et pourtant tous ces pays ici ça existe boza batu faut boza la serein bo rester calme boza bata oyebisa e mami batama tolinga kayo to continuer ko sunga yo mais zonga nanu vanda ngana komela Jaël ressaisis-toi dans la vie na yo dans la vie à moi na obota déjà dans la vie à wazana kati ya libo batama ekoleka moni YouTube après 3 ans tu viendras aux en actualité pour et à makila na ozana maman Sarah na yoki c'était comme ça bato nyos tout babata maraso bazuizeni babata ma pourquoi zemi ezana ba réalité belé bato misumine baza partout o bazo sionné ba otala so ba bebisa kutu mwana we ba makambo balobake balie mwana mutuna balia ki déjà banana lipu basimba ki boete ko bona kaka siko bato ba otala ndenga tiki libu mwana tandambu atanda muté atiki benande libumu na ye nyonso yango nazo basiko bato ba otala wana na bato bazaki na ye na bato ba yaki feti ayebi betadam na bango ayebi ba mission na bango moni mutu soko olingo koma nzambe olingo koma na succès moko bato ba adoraka yo keba ochelo mitambo na nzela gloire à malamu ezali na garder notoriété na bale disodia bana ba gloire femme mariée asaka aza coach asaka ba formation ma mbele mais azana automate est-ce que comme na niveau ya kokita lo bate na komi Rihanna na tiki libumu libanda non voilà ba place bateau ba kotisi doute na makambo parce que ba sortie médiatique et ça trop alors ba bito lembi pour tout monde makambo pe paniki pe sa biso échographie so échographie zo yate yango moni bato ba komi ko sala be mission zemi ali est-ce que ça est important il faut bimsaka échographie mona na ce n'est pas important mais ce n'était pas important de kutunda bimisa zemi important encore chata échographie faka bomba ça c'est sa vie privée aussi mais sa vie privée yango na ye na zemi na réseaux sociaux il faut assumer ba propos ya batu na batu maela mutu na mutu compréhension mutu na mutu idée ya mutu na mutu batu ba ondima msuba ondima te c'est comme ça mais ya za obligé te que loka batu bandimité awaya sous na deuxième ponda za boy a luka sa sous troisième vidéo maman sozo talanga olo sa troisième vidéo cha papier échographie batela moi
Échographie wana mwacha ezate maman. Ça c'est sa vie privée. Bon on sait mais vie privée té. Vous avez vu nos bomona na bino ka libanda échographie vous mona na ndenge za na ndenge ya kati. Ba carnet à kilo. Akocha avec le temps. Pour mettre tout le monde d'accord. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme ça. C'est important. Voilà, c'est comme ça que Tozo continue dans l'émission Nabiso, mais na kanti ozali virage il y a souka. Moi personnellement, j'aime pas parler de gens, mais ceux qui tomeki ko ça la analyse avec ma consoeur Sarah Tola parce que Sarah aussi aza parmi oyo zape na ndingisa na réseaux sociaux Karine bazali ninga na bango na ndenge ya musala bango na bango basalaka musala oyo et puis voilà il faut tout le mettre ça là. Donc moi analyse par rapport il y a oignon sur ezo ko salema mais moi ce qui me fait trop mal c'est lorsque na monaka bandeko na ngai ka biso na biso mona bobandi ko finga bobandi ko loba babiloko mo des fois eza na place T. Aujourd'hui il y a même bazo qui est trop loin pour nous souhaiter les Karine malheur. Voilà. Pour yo gagner nini, pour yo zwa nini. Non, ça n'a pas de sens. Et puis aussi bande qu'on a biso il y a ba chinois, sincèrement vous devez aider à notre sœur. Il y a certaines choses vous devez l'aider. Ndenge kaka bo aider pour na kumisaye na monoko. Bo aider des fois na moi conseil c'est non mami, il faut arrêter. Et puis c'est que donc que outi ko bleka awana émission c'est que j'ai compris. Chinois baza ébélé. Chinois baza ébélé. Baza tellement ébélé. Mais Karine Nazaka n'a pas abonné moki. C'est ce qui yango donc le kelanga. Est-ce que bolinga kaye pena na ndenge ya solo? Est-ce que bolinga kaye abonné kate? Même Karine wana. Dans chaîne ne ba émission ezokota batala ati. Est-ce que vraiment bolinga kaye pena na ndenge ya solo? Aya na ba clash. Donc tu vois pas que c'est comme ça dans la canamo et le moko boudé donc les kakawana même yé moko Karine meka ko comprendre te ce qui le lopena bolinga ka Karine moko lokola ndeko na bino pourquoi envahir na nos pages na yé YouTube na yé ces émissions donc boko a kozala mutu oyo na YouTube na Congo mutu a koleka ye na ba abonné a kozala te mais jusque là Karine aza na mwasi donc bo mekape ko sunga ye na makambo ebele car ndeko na ngai Sarah Tola naza besoin na moi 1 minute de silence pour nous poser question oyo pourquoi tu as dit que Karine ata maman na ye akoyoka conseil na été. Ouais, pourquoi yoka ce cause maman ba Karine aza combattante aza ndenge mona maman nanga maman nanga aza combattante azalaki na promotion Marie-Madeleine. La promotion liboso bango babanda ministère a combat na parc na maman langi wana ba osambela na parc. Alors nanga na bato ba otala biso ba yebi comportement ya ba maman ya combat spirituel. OK. Bato ba comprendre ka combat spirituel te yoka kombo combat spirituel. Voilà, c'est que baza makasi na spiritualité. Bato maman combat spirituel bato bele ba kokova na banda kuna bango te. Pourquoi to benga bango ba makamabe? Mabe. Ezara makamabe te mais bazara makamasi pona bango nyonso ezara spirituel, état d'âme. Même ngungi soit l'équipe état d'âme 4 fois. Personanda ku batindi. Vous comprenez? Ce qui me dépasse, soit Karine ayoka maman nete, soit maman continue na une actualité. Soit maman pas au sepela na ye na mbongo o ezopesa ma ya ba chinois. Permettez-moi tadi. OK, musika te surtout que ya maman. Tadi. Il y a maman dedans. Et la vérité. Na ke musika na maman te. Ah OK. Karine afinga papa na nga. Mengano na finga maman nete. Et puis na osala ngote. Non, tadi. Koloba kutu kozongisa te parce que tao na nga na sala na finga maman ezalaki, mais na sala ngote parce que azo clasher papa na nga. Ça c'est une bonne chose. Karine afinga papa na nga, finga maman na nga, finga mobali na nga, finga bana na nga. Je l'ai jamais répondu. Na finga mututé na famille na. Donc na otika la pété parce que maman na za na innocente. Na oloba vérité oyo batu nyonso ba kokoloba ni na maman Karine ni na Karine. Peut-être maman Karine aza aveuglée. Il faut faire très attention bata combat spirituel so ba yebi que maman Karine da sara ba prière à protéger à Karine. Ba ko pesa maman ne lo moko ya aveuglé ye. A mona te ke ba o me maman aneta mtu na liwa. A mona ngote spirituellement. Peut-être na grâce à émission na nga na combattante maman na bango ko lamuka.
Maman ba Karine aza combattante. Karine amema nan peut-être zemité on sait pas. Nana bota ta ebi ba réalité azemi amona liboso nde ezala ta ebi ba réalité a combat zemité. Maman naza musika na été aza pembeni na ye. Mutako betele ba réalité a grossesse ti a kobota c'est sa maman. Ma fille, omoni na ebi kolinga réseaux sociaux. Tadinga maman nanga so azaka envie menga na sala YouTube te anga linga te ata mukete. Parce que eza place moko omoni nde tozala ka exposer boy. Na ba démon ya fin fond batala biso et puis ba otala biso na ba angle na bango ba otindelo na ba flèche na makambo belé tokutana nango. Mama kokai ko vendre témoin nanga. Soit maman pasala yango na oloba peut-être maman pasala yango na tche point oyo pour ne pas condamner maman que Karine yoka maman n'était. Pour maman ne ba maman combattante c'est-à-dire nga ton azora c'est maman nanga liboso adasa. Maman qui misanga quartier. Ole toki matoki ne pas comme na famille apimanga pas camarade na ye. To batama na masina musika na sans fil batu baye bate. So batu batuni nga binanga na internat. Mes amis. Alors tant que ça la ke na boti na pota na ba complication na ba problème ebele ba transférer nga na mama yemo. Nga la salle d'urgence adasa na P19 na salle d'urgence à ba bébé abotami Amélie Makila Amélie Mai et puis prématuré li chombe abombi secret abomba secret na sala 3 mois na mama yemo eta na ngeza ki bien te eta ya mwana ya ki bien te mama bomba secret pendant 3 mois Sarah zalaka en internat tant on a se rétablir moi na se rétablir oso imaginer que na ya na nga propre mama lobate na famille ne mama lobate amona liwa na nga na misu ba transférer nga na salle d'urgence na ambulance to kene mama yemo mama zo prier azo déclarer vie na vie nanga azo déclarer bon mon na vie à moi nanga yango pesa ekombo Adasa Esther ya komo mama nanga pesa yi po nanga na eto riska liwa eza phénomène moko ezaka moni bandoki ya famille ya bato tokutana na bango ya ba relation ya ba belle famille ya ba bitambola tambola na vie ezaka moment o ba ya kochela biso clé ezaka air accouchement ye so azana nzambe te tozeleka air okota po na kobota ezaliwa na bomwe tobundaka nango ezaka facilité yango mona bande comme suba ko karaté so ekomi ba komo koma na ba 9 mois ye mo ka hôpital ba senga ba pasolanga kaka na bimisa mwana ezaka pasi. Alors pourquoi ma mère a fait ça? Que les combats existent et surtout que ozana kati ya combat spirituel yaya oko sans arrêt ba flèche ba cadeau non emballé ba cadeau satanique oh na sombeli mwana nunu c'est oui que biso na combat spirituel tozo ba cadeau abanate. Ça me dépasse. Maman combattante atiki Karine a exposé vie à moi. Oui que Karine ya mona exposé zemi. Mais ma chère, eza vie mobimba ya mwana na yo na media. O tikeli bandoki batala na misu bata nzambe bayeba ke étoile na ye na libuma mari. Ba sataniste batala ka ke mwana oza lobby aza mutu bayeba ngo kana kati ya libumba bandide ya ko détruire les combats de naissance yango to lobela na docteur Patrick. Babanda ko détruire vie ya mutu banda na kati ya libumu na ye. Soki mama osana mabondeli te ozo protéger mwana ote muto protéger azaki ndo mona ka mutu so azaki na mwana na ya bien na libumu bandoki ba changer mwana forme ba bimiseli ekizengi ba bimiseli malformation ba bimiseli makambo bele zemi ezana makambo bele tadi pour na répondre question ya maman ndingo lobaki talasko ba analyse onga nazo sala parce que nga maman nga zaki combattante. Natala niveau maman nanga épargner secret na famille na etine moi na koksi 3 mois nga na koksi 3 mois to se rétablir ndayo yebisa ba vérité que Sarah botaza na moi et boza bandoki tala raté déjà moi naza na maboko
Et puis maman nanga ebisangelo ko moko abisara oza combattante. Nga so na boti tadi. Batu ba mona mwana après 6 mois. Mais ba makambo nyosto na loba mama bakari na bien. Nga na mona na bimisaka mwana après 6 mois. Et puis azalaka soki neti kilo. Okobomba bien. Ti ok na ye omatisi kilo ozongi ne tanga okota. Mwana nga vanda na salon te azaka na chapeau salon papa ya bayaka. Sara utobota salon papa ya bayaka. Mwana azaka na chambre. Et puis tala niveau ya combat spirituel biso tokoma na niveau que moi si aboti muto ya otiki lo biloko lia ka mobali. Babo ya même na mama boti yo. Pour éviter ba porte d'entrée. Babo ya même na ndeko na moi sa ya ova na ndaku na yo pour éviter ba porte d'entrée. Mais ngai nazomona mama Karine aza combattante. Mazotika Karine a exposé les bouts. Ou soit Karine a ok la maman. Et peut-être maman batalobi. Moi na yo quitté. Asa na choix te mais ce que c'est que maman loba quitté. Peut-être maman na ba zipi elamba mundu. Pour cette aversas, ils ont coûté vie à Henrietta. Ils ont coûté bétoile moi na nazana ngote. Est-ce que Batounia sto ba bengisa ina fête wana ba ebeta dame na bango? Fête yango eza nini? Baby shower. Pourquoi? Karine na linga ki na sepela 1000 fois. Mukola linga sa la fête na Henrietta na maboko. To Henrietta lali na chambre na ye, bazoli biso ya kata vidéo na musika nenga lali na berceau. Chambre bébé Henrietta yo. Baby shower, il fallait écouter filmer la chambre moi non. Non, peut-être la chambre par rapport à la pièce, à cause de la pièce c'est ça. Ah oui, peut-être la zone là qu'on a esa chambre salon, cuisine, salle de bain, voilà. Mais je ne pense pas parce que maman Charlotte a kenda kuna. Tout le balaa na salon. Non, c'est que chambre mon quoi les avis. Non, mais déjà chambre au papa ya ba la la ka akoki negocha chambre mon na été. Kasi yango nazolo bate. Sikoyo, au moni place yo tunenga ke non asali fête na ye. Ngai batu ba mona nga mabe mezara vérité. Mama Bakari naza maman combattante. Au moni baby shower. Nga naza maman mwana, buti mwa mwasi. Moni ba fête nyonso Karine azoluka sala prouver batu. Na oyebi se bozwa mbongo, so eza ba chinois te. Bozwa mbongo wana yo na mobile na yo aussi sa procédure à libala pour protéger bébé. Je te dis vrai. Et ça m'a conseillé non pas ça. Est-ce que moi na comme à protéger? T'as dit, tu vivre dans la fornication. Ngapi na nakati, moi tenga na pas dire que tu n'as pas sur bota na nte. Nasa malembe. Ngana pas dire que na ngato bota na biso na côté. Pourquoi? Ba fait onyo so bazo sala ba dépense wana. Ba kokai ko sangisango. Ba pesi mbongo libala ba sali mariage na bango officiellement ba protéger pe mwana. Mwana botaman dans le mariage. Yango mona kana vie. Mais soki ça a déjà parti. T'es pas eza près d'autres quand démission sur tout ça là. Yango mona kana vie hein. Soki nan likambo komeli yote ko finga batute. Karine avait l'habitude afinga nga trop mwana makangwa afinga batunga na ndo iselo moko finga mwana mutu aboti mwana tata. Ezaka circonstance faut faire très attention ko komelo. Ko finga mutu mwana makangu eza mabe. Po ekomaka. Po Jésus moi za kapelo mwana makangu. Yango na zoloba non ekomaka. Ekomaka ke na moment on attend mususu makoki to temps ya osala libala wana rapidement ezate mwana ye. Mais na comportement ya ba maman ministère a combat alingaki éviter ba fête nyonso so fête osala ya ipanga babala na bango. Donc ngai na memi ba penser na nga na musika ya kolamusa mama Bakari. Boya Sarah, mama nazo boya Sarah. Oza mama nanga, oza mama Karine. Oza mama na biso ya ministère a combat. Oyebi ba réalité ya combat spirituel. Yo côté yanga, côté ya Karine, côté ya na batu nyonso to batala rabiso. Maman peut-être oza aveuglé. Réveille-toi. Il est temps ya kozwa Karine au côté na ndako. Bombaye. Bombaye bomba koko na yo mama. Boya okanga batu bandoki na réseaux sociaux pour rien. Il est temps ya ko protéger ta fille na koko na ye. Oyebi ba réalité ya combat spirituel nyonso maman. Pourquoi? Et puis maman bon
Maman cause à lobby comme toi kolobate parce que maman est moka zaki na fête présentement. Maman est moka simbaki micro. Maman est moka lobaki. Soki pena maman ezaki yo po okomi kolinga actualité koti na goût ya mwana te maman il faut otelemelaka mwana. Maman atikalaka maman na ba parole na ye. Mwana convaincre yo ta mema ona pétrin. Oyebi na histoire moko tadi babenga maman moko zoba. Mwana nakufela ye na mbeto hôpital na zemi. Mwana tikala okende kilo te bandazwa zemi. Amela bakisi te asala eloko te sikotanga boti asala hémorragie. Babanti kotuna mama ebongo bo préparaka ba makila te bona boyo azinga ko ke kilo te. Oza mama ya ndenge nini? Mama e oza malamu moni ba eza malamu to moni bata réseaux sociaux o. Jour à problème. Ba risquer ba tia kombo na ona buzo ba pe ba finga parce que bazara sans cœur déjà ba finga écoute maman wana. Ba finga e je me suis asala émission e a sengela Karine pardon ba tuba limbisa e na episode ba finga ye na kokate na lela. Na monika lora ba fingi mama na ba. Mama la muka. Bato bazola kisabino vrai face que na lingi Karine. Karine izwa pona bébé Henrietta. Maman, oza combattante keba. Voilà. Tola na moni photo kabona awa yo na ngai po makambo ndenge ezokinde na motala ngo na ba anglais belé. Te Karine il faut kota ndaku tadi. Na motala ngo na ba anglais belé parce que tu sais même dans nos églises Fakota. il y a des prières au basala ka pona bana. Soit tes abes. Biso bana liboso to za tellement combattu na des crémoko ezala même il y a des offrandes au bapé sa kapona bana liboso, il y a des protections, il y a des prières au bateau basa la kapona bana liboso. Alors moi je dirais à ma consoeur Karine Mokonzi d'être très prudente et aussi soit tes abes t'adi. On rappelle normalement au monisiko te tadi. Te tadi. Et puis aussi ezana ko sepela mususu. Il y a des responsables beaucoup qui ont maman lati atie maquillage a simbi micro mama ya mwana ya mutu Karine babali officiellement te baza makangu na evi il faut prononcer ba phrase wana parce que nga pena papa dire toza makangu to sala juste prédote babala na te zemi oyo batu babala na te yo mama combattante mama mobimbo simbi micro pour parler de quoi? Et puis à l'époque, il y a des monsieur Jacob nde ba oluka ba kotambo ezazemi ya Solomon là moi je confirme. Ezazemi ya solo lo ba so peze mengo ezala asuste ba komi kolata nde ba tuba okanga ba capture ba tatouage ezate mais o nga na yebi ezazemi ya solo. So epeka zemi ala nga na yebi yango wana ezazemi ya solo. Mais soki eza pona ba chinois ba sunga to ba relation mo bokotela ngola. Henrietta leki la wana leki tout. Boyo kele ma bobomba. Ça choque Bobombaye. Moi ça me fait trop mal hein. Ngai après mikolo na oya na nga na bémission hein. Nga na za moi ça me fait trop mal. Moi je ne cite pas na oya na ba analyse. Maman e aloka nga dasa na nga kumbizeni akokota ndako. Akobatama. Zemi akala nyoso boni ba zemi nyoso na Congo. Batu ba bomba ka ba bombela même bande kona bango propre na mama boti. Biso ba eto ebi ete to za na ba bitumba mobwe à part ya famille. Oh, Tomi Lukela na vie, ezalaka. Il faut faire très attention. Finga batu combien? Et puis tu as dit faut et pardon et aussi il y a certaines personnes qui en profitent justement derrière l'apparition de Karine pour faire de l'argent. Voilà. Et à la fin, et là tu es en train de mettre ta vie en danger, la vie de ton enfant en danger. Voilà. Karine, sincèrement, je vais vérité ba olobanete. Ouais, et puis ba osepe anangote. Ouais, ba kolobanete ba no benge momi mami ti à la fin. Kasi nakata ki momi, nakata ki momi mami ba infiltrer pe ba koti, ba sopesa ba cadeau, ba sopesa ba koti. Ba mbongo batu wana ba yebi yango côté utaka. Et puis lobi pe ba olekal le ba fingi biso ba doto fotela yenda. Donc il faut faire très attention. Maman côté na kati actualité. Maman comment linga caméra. Moi ce qui m'a fait combattante. Mal, ce qui m'a fait mal c'est ça. Non. Ce qui m'a fait mal. Maman la muka ko pardon. Bima na makambo ozongisa Karina kota na ndako. T'es même à ta côté ndako ça moi trop tard. C'est que Zemango déjà na combien de mois. Batika kasi batu basa ba analyse ata batu. Tayebi na nga ba moite ata batu ba fingi.
ressaisis-toi. Oloba rosa mama YouTube au contrôleur YouTube. Ressaisis-toi. Tu n'es pas obligé à voir la biso tala zemi tala ningeza ko non. Tu n'es pas obligé. Ah. La vie de ta fille est mieux que Sixozo Lukana Media. Car ils n'ont commis 6e actualité. Eh! Kubanga, hein? Qu'est-ce que Karine a coquille qu'on pouvait les sous-souligner na internet? Asali ba actualité nyonso ya mitaka la sala tout asala. Y a rien Mais à faka prouver. bomba quand même moi na za lobby na e. Ma consoeur, sincèrement, il faut vraiment éviter. Il faut éviter ça. Je sais que bah, chinois bino y a au sarabengaka les insensés bazana kati ba kofinga. Mais si réellement olingaka mutu, olingaka Karine, okoyebisa ma sœur, ça il fallait pas. Aisha okoko azara na zemi webi ninga atika bémission. Ngana monaka na zemi wapi. Conférence de presse a fait rigola. Aye alati robe makole vimbize mais c'est comme art. Aleki se charme. Le char. C'est ça. Aisha za youtubeuse te. Zambi. Petit ka copier ba vie ya batu. Nous sommes des bantous. Zemi ba bombaka, ba batelaka. Zemi eza tembe te. Okosa tembe na nani, batu nyonso tu bana babana na bango. Tu veux prouver qui? Voilà. C'est ça que moi je disais. Sincèrement, moi ça me choque et ça me fait trop mal. Et aussi je regarde ça sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Bande konanga s'il vous plaît. Bino baye bozana ndeko na biso moi si bokomi ko filmer ye donc akomi lokola azo ça la télé-réalité. Ya mi mon star. Na toute une vie oye il faut à protéger ya ye moko na vie ya moi na oye faut donc à protéger parce que ndenge za bongo na banganga bazotala. Na ba ya edi bazotala. Na ba mort bazotala na ba pasteur pe bazotala niveau ya spiritualisme bato pas choka la vie bato pas choka ko blongola ngote bato a choka ba famille a choka pe bazotala to zoyer wapi. Est-ce que assurance nini concerne biso azanango oyo etindi ye bena parce que oyo za lokola tembe temba ça te pas ko mango za tembe za kaka donc assurance wana azola ngo wapi soka za na assurance kota nzambe bible lobi mi batela na obatela o même nzambe aloba mi batela na obatela o soka ezalaka bongo te ongo mona ke mutu lelo akoyi kokenda telemi na prince abi mutu ka tutanga asambelaka mais nzambe a protéger nga voilà donc nzamba lobi mi batela nga pe na ko batela yo voilà so eza assurance kota ba pasteur ba faux pasteur pour pasteur oye biso mama zeme eza bitumba otali so spiritualité na grandeur ya problème au moins na wana okuta nango dans l'avenir aloba no bomba ye soki eza banganga batie na motalaka et o baloba rapesaka na gauche abombi na droite. Donc tous les deux côtés wana so eza kota nzambe na kota molili ba exposer kota nzambe ba faux pour pasteur aloba no mama batama parce que biso toyebi souvent à part Rihanna oyo a panzaki zemi na ekwe nyonso lokola et comme lokola sachet ya mapa mais biso toyebi ba star ba vedette bato oyo bayebani ezalaka so azui zemi na ye fa bombango et so moni vidéo na place publique ya zemi na c'est que si non donc ici abotaki déjà ngaloba na baturia na sabotaki oui abotaka na ye kutu abotaka na ye mais ba vidéo na ye après quelques jours a bébé non wana ezaka ba vidéo oye asalaka azobomba yango era botinde abandi ko publier yango c'était comme ça te ko comparer ko na Rihanna te parce que toza ka batu toka batu toza ba bantu biso na ba Afrique toyebi nde tomonela makamna ndenga spiritualité et puis batu bobo sana te ke Karine na spiritualité makasi te na mama nzambe Karine asambela raela bino kolela na bémission koyemba ayaka nango pona semblant kokosa bato ba soutenaka ye neti ka sambelaka en vrai okoyeba ndenge nini so asambelaka tadi respect on a ko pesa nzambe na vie maître nanga na ko lakisa mona bato te kuta oso mona magicien a lakisa nenga okota na temple azo adorer diable a osala ngote pour pesa respect nga
place na buka mabolongo na nga na olela pa nzambe na ofilme te mais ya ka olakisa bino asoyemba banze mo nzambe aluka nzambe so akomi na ba problème ba problème esili akomi ngando so ba problème esili amizongeli o boye ba kakata makinu akomo bina ya bino ba danse nyonso tout parce que o azaro lukata muso azui abosa ni nzambe. Vous comprenez? Donc il faut faire très attention na makamba ba spiritualité. Mama so ozotala nga kota mwana na ndako. Ngai Brian tadi na botie na césarienne. Tangu na bandi kilo na ebisa monkute, tangu jour na kenda obota. Ba ebisinga obota na césarienne mwana za boato na salaka 3 jours na obota te. Ba bibenga famille benga mobali po ba signer mukanda ba accorder césarienne. O comprend tadi ngai ta na komi hôpital ba bite benga famille benga mobali ba signer césarienne nga bitenga mo famille. Na signer nga mo na kota salle d'op. Talaka to kota salle d'op basala nga opération ya césarienne to kota 10h. Mais to lima 18h na salle d'op. Anesthésie silanga bakomo tonga na oganga na oyoka. Na sa kwiti anesthésie force ezate mais na oyoka. Vous comprenez? Tant que tu na salle d'op na benga pe famille te mutalala na Brian na mbetu infirmière moto do soane bien aisinga yolo kwa na pota yolala ka ngamo na s'occuper na bébé. Pourquoi pas na benga famille? Et puis nga so na koti bongo na boti bongo papa t'a dit moi nanga après 6 mois nde mutamoni. Oui, pourquoi après 6 mois? Azu ba vaccin nyonso na protéger esprit na ye na sali na kena ye na ba prière ba bondeli po na ye na futeli ba action de grâce na saleli ba sacrifice na kabi e panzambi moi na komi libre ke mutu nyonso to comme mema ye ezapo monde de spiritualité loka to makasi pe na ba prière te to abata masumu c'est que photo libre to dimne ba combat photo protéger rabana. Soy maman zo protéger bana te nana o protéger moi. Voilà, et puis aussi j'ajoute aujourd'hui défi aux ezali lancé dans les réseaux sociaux. Le bon Dieu a sali grâce lobby. Mwana abotami. Mais ba yibi étoile à mwana. Ba yibi manaka mwana. Ba yibi makambu ya mwana. Maman oko bénéficier ni. Oko zwa nini. Jésus-Christ bakimisa ye ya kokimisa Jésus. Ah oui, tant on va passer ordre babi ba bébé nyons tout ba bo mabango. Voilà. Bakimisa ye. Baba te yaza messi nzamba obiki saye. Ouais. Tout la moussi. Jésus-Christ. Joseph na Marie tout la moussi. Lokola zaki na loposo. Lokola donc zaki na loposo, lokola yanga na ya yo maman. Bakimisaka Jésus-Christ. Mais Jésus wana azalaka envoyé ya tata na ye. Donc tata na ya koka ki pe ko sauver ye. Donc ezemi na ekutu eya na nzela ya bosangisi ya mwasi na mobali nzoto te. C'est-à-dire zemine eya na esprit do ye azalaki esprit. Mais bakimi elati nzoto. Mais bakimi ba parents ba protéger. Parce que ba parents bandimaki ko protéger mwana na bango. La protection d'un enfant et utaka epa ya ba parents. T'as dit non tiko continuer. Est-ce que ebi kende bana babota marawana to benga mwana bota mi aza innocent ninga akufi akebake dali fe jamais lo li fe lo donde ni mutu doit ebine de l'autre côté azane bébé bato basambela awa bozana connaissance à Bible ba ebi mamna oloba li fe lo ndenge ni omoni mwana asimba mina ba parents po mwana kende lola to kende li fe lozo dépendre na foi ya baboti na ye parce que ya yebi na no l'autre côté. Ba parents na eso bazaki ba pratiquant ya misala mabe mwana directement ba traduire na Sheol bolo barate ke bano ba kufi ba questionnement repose baza ba innocent et ko dépendre na âme na esprit na pratique maman salaka et au protéger mwana na maman na sambelaka ayebi Bible ya croyant na nzambe mwana ke ake na paradis na salle d'attente. So mwana abotami ba parents milangwa bakutakwiti bato akisi Sheol. Voilà. Salle d'attente à enfer. Donc tu ba bébé msukuna. Donc il akisi vie à mutu.
okokuta babebe misuku natanga suka te elakisi ngana okuta na babebe kuna te tokosangana na tokosangana ntango tokosangana wana osala nde beba mekwenda ndenge papa akosangisa biso wana tuna docteur Patrick akopesa yo verset wana ya mwana bebe soki baparent na ye baza bapratika ya misala mabe akokende sheol salle d'attente alifelo yango engi kolakisa ke lelo kutu nana sujet mona docteur Patrick mena ko insister tozonga na zeni apesa biso mystère caché ya grossesse oyebi baparent nde babatelaka bana ata zemi te to banda obatela bango na libumu ti mwana botami ozoveye sirie soka po mwana ndenge aza na konguluma ti na balko ake akwei neskali akufi mpo ayebeloko te donc mpo akweya te yo nde fo batela ye. Donc innocence ya mwana ezalaka sur le plan ya conscience na ye non sur le plan spiritualité eza dépendre na mama yango mona balobaka délivrance ya mwana ya mokie edépendaka mpe na mama yango biso na misa ko batubaka mama lukela de luka délivrance pour na bana na yo mama faut s'aimer pour na tant zo s'aimer pour na bana zo ba de qu'est-ce que c'est protéger te tadi tadi ya sukia bandeko na kanisi to ko bona ana Sarah mais je veux na koki aussi de sa émission Oboïté sans pour autant dire un mot à ma sœur Karine Mokonzi. Yaya ndekonanga sois prudente. Sois prudente. Omoni même Bible et l'obit. Les alités que va onion so babele la kakomba papa nde bakokota lola. Ça veut dire aussi ezaka batunion sauté au bazo ya pembe na yo o babenga kayo mami nde balinga kayo. Ma consoeur a bien dit na kati ya kimami wana il y a aussi des envoyés ba o bakoya po ba détruire yo. Yango soki olandi même na makambo ya kibonzambe oyo ateka Yesu Yudas wana azalaka plus proche pire et puis atikele même oyo o etali mbongo katoko bianza aseda na charge na ye azaka financier ko mais po azwa au-delà ya oye azalaki nango besoin aseda mwana nzambe azus mwana nzambe pena donc ateki lokola makayabu na ye bongo Jésus Christ asalaki ba miracle bateka bongo po bateka Karine ezanga nina salela ba chinois na nini na vie ma chère sois prudente. Maman, mot de la fin pour tout le commettre au Kabwana. Oh, et puis quel est l'autre bois qui ne peut pas tout faire? Té. Ngana oboaka. Nasuka. C'est bon. Mot de la fin nanga na opesaka conseil na Karine. Karine omoni zemi ya Jésus Christ. Ba grand magicien. Ba mona. Que oazobota mana azana étoile. Messia. Aza Messia. Ozane na libumu arieta oyebe étoile na été. Poza nzambe te oyebi pe lobby na été. Mais pas ta spiritualité. Ba yebi déjà. Voilà. Et tant ba comprendre que Jésus Christ a une étoile. Ba komi ko luka moyen ba combattre et ba boma bana nyonso. Jésus Christ azali bongo mwana nzambe. Zemi na ye ya na bosangisi ya bata mokilité. Eza esprit ya nzambe. De côté la Marie. Bakimisa ye. Et puis Marie a pe ayebaka na mobalité. Bien que abano fana na Joseph. Mais ba protéger ka mwana wana na Joseph na Marie ba protéger ki ye. Bakimisa Jésus Christ. Bébé o auti na nzambe, nzamba ko tinda pe ba ange ba kiti ba protéger ba boma ete mais la fuite de Jésus Christ. Bakimisa bébé wana. Boni yo mutoza na mai na makila. Soki pe yo zemoko muto kumbizemi yango. Soki pe basimbeli yo zemango. En tout cas, boteninga rigueur te et komi na ba doute parce que bino moko bokotisi doute et pas batuke Karina na zemite. Botindi batu bakende au-delà ya ba analyse, ya ba propos ya ba sortie médiatique na bino. Alors yango to lobelana azana zemi na azana zemi te menga ona yebaki azaki na zemi. Soki ozana zemi, soki pe zemi ze pas mutu. Karine nous a censé protéger la fille. Protéger moi na wana. Vous êtes la seule personne. Yo na papa na ye.
boza bato ya liboso o boko protéger mwana wana ke mabe komela ete mama cherche azane ka koko mutu oyo akoki kointercale baflèche nyonso ekoya koattake Henrietta eza ka yo na Evi. Alors mibomba trop tard mpa nzambe alaka te epa bata mokili ekomi trop tard epa nzambe ezalaka te. Tu as encore le temps, ressaisis-toi mama zongasi vanda omoni kala bazala oloba mwasi azemi aswanaka te azala na baproblème na bato te. Yo oza na baproblème na bato oyaka koclashe korépondre nde ezotia bato na badoute na mitu vanda bomba baréponse no nyonso na barando oyo ozokana nanga to na bato mosusu bimisa Henrietta à vivre en paix après les réseaux sociaux. Côté maman Bakarine, maman longola banda noire o baolinga bazipa yo po mona makambo ezolekana te bima na sentiment ya actualité to ya réseaux sociaux to ya bato moko boye bazokabelaka yo soi-disant balingaka mwana nao keba eyana bamama ebele spirituellement bateka bavie ya bana na bango na bambongo bapesa bango yo mona kaka bakabelenga mbongo fana Karine mais oteki bomo ya mwana na yo basombi osala échange basombi mwana na yo maman oza combattante bima na actualité reste toi zwa Karine bomba ye na koko wana asalaka ka ba repentance parce que toza bata masumu mutaza sans ate azwa ta ya repentance alukelongi ya nzambe abondela pona mwana na ye a protéger mwana na ye asala ba jeûne prière boluka délivrance soki mwana botami aroya réseaux sociaux elo nangana lobaka yango voilà nazo tikelo 2 minutes pour boire à Batunayo, mais j'en profite. Partenaire, hein, sponsor. Oui, j'en profite pour dire un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mabakala Nzinga. Maman, merci pour le passage conseil. Maman Nanga, merci vraiment pour le conseil. Un grand merci aussi à maman Déborah Loubanda Kilo Amer à Calgary. Et comprenez que nous ne sommes pas vraiment dans nos états parce que des fois nous autopés donc Boujaka. Un grand merci à Blandine Tatala, hein? Un grand merci à Blandine Tatala depuis les États-Unis d'Amérique. Donc, Nzambe Azalana Bino, Nzambe Abate Labino, Bissikanyo Sezouame Bino, TK 09, un grand merci à vous aussi. Et Saratola, toujours Kabwana. Merci beaucoup, Tati. Bon, dédicace de l'Ozate. Bon. Dans le Maramon, c'est très important. Ngana Robokata, tout le monde a parlé. Vas-y. Machapo. Gospel. Nabouaka Sous. Amélia. Moueba. Ah, merci. Donc, Abonia. Ok. Entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.